mama ye, mama na lobe, mama ye, dele ma bondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, dele ma bondela, bisika nyonso zali. Voilà, Gallo pour Folie, la casquette de la presse congolaise. Donc pour la marine portée, pour les fils et la chaîne Moko et la chaîne Paul et la dans la pâte. Voilà, toujours avec notre actualité, notre émission 100% analyse. Donc ça, émission beaucoup analyse les sujets, surtout beaucoup plus dans beaucoup de Ranjaka, Banana Nzambe, parce que saison autonome, Mikolo, Batozolo, Bakenon, tout ça, stand de la fin. Là, de la fin, où Nzamba, le Baki, Batozolo, Kenon, il y a un gros. Donc, vous voyez, Baké, Babaki, tout le monde, on a bassine. Donc, c'est un peu tout le monde a Mikolo, Babi, et ça, stand de la fin. Est-ce que c'est vrai qu'ils attendent de la fin? Nous avons encore un bon cas. Tout le monde a vidéo partout. Tout le monde a biso américain, comme manifester qui nous dit bango boye. Toujours y batté. Tant de la fin on va essayer qui biso yango. Alors on va lire un petit verset avant que tout introduire l'émission la biso. Je ne sais pas dans quel chapitre, mais tout mec un peu pour voir en gros si réellement ils attendent de la fin. Ils appellent chapitre pour le tour un peu pour développer la personne là. Mais surprise. La Bible dit la Bible est trop bonne référence. Il peut arriver qu'un jour je fermais les ciels et qu'il n'y a eu plus de pluie. Il peut arriver que je recommande aux sauterelles de manger les récoltes du pays. Ou encore que j'envoie une épidémie. Ou encore j'envoie une épidémie de pester contre mon peuple. Et mon peuple à qui je donne mon nom, à qui j'ai donné mon nom, s'abaissera peut-être devant moi, il priera, il me recherchera en abandonnant sa conduite mauvaise. Alors moi, du haut du ciel, je l'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je réparerai les ruines de son pays. Merci. Malgré Français n'a mis qu'à comprendre autant mais bateau attend à tout le pays déjà de comprendre ni à lui par là. On va qui n'attend à sous candidat ma vie à faire sa recommandation on a bassé réel on a vu ce Moïse il y a Yembango donc en retant à l'icolo il y aura plus de pluie tout ça donc voilà un peu. J'espère que vous avez compris. Donc, si j'ai un avis sur l'analyse, un avis sur tout ça, analyse sur le temps de la fin. Est-ce que réellement sur le temps de la fin? Parce que comme on a signe on attend de la fin, c'est comme on a avec les prophètes, il va mais belé, tout le monde. Épidémie, donc presque, c'est tout le monde, tout le monde a le temps de la fin. Alors, pour éviter, alors, bateau pas mis placé pour informer surtout pour confirmer sur cette information, ce sont des secrétaires de et sur cette émission d'aujourd'hui, je reçu pour vous un ami, ça. Et donc à l'âge cette cette pandémie coronavirus, et c'est avec lui que je vais un peu de parler, de décortiquer mollo, il s'appelle Père Charles. Ainsi, Charlie pour la maison mère, Charlie de mon plateau. Bonjour, évangéliste Charles. Bonjour. Voilà, on a suivi, on dirait qu'il y a tout le national Jésus, c'est une mission chrétienne, mais aussi on s'est dédié. On a évité pour le peuple dédié au Bazo dans la minute, aussi nous avons encore un petit message pour commencer. Merci. Qui nous va défendre nous sommes dans Maram, peut-être dédié, prendre par rapport à une mission de tout ça là, le message est venu, il est clair, il est de l'autre de battre pour parler, c'est il va vous dire
ntango oyo epesami biso mpenza malamu. Voilà, merci. Frère Charles. Qui est Frère Charles? Merci. Kombo na nga ezali Charles Kanda, moko ya mwana CBC Mangala. Aza wana mpe naosala mosala ya Nzambe la diacre et comme la responsable de la jeunesse au niveau de l'église locale CBC Mangala. Voilà. Charlie Kunga, frère Charlie Kunga. Il y a Génément Kunga. Génément Kunga, je te salue, il y a un comme ça. Frère Charlie, maîtrisez-vous vraiment la Bible? Oui. Donc, vous en sortez maintenant. Oui, voilà, je salue Pasteur Carlos et les gardiens du temple, les savoirs les bien contrôlés. Bah, le but, tout ça, ça va. Le mouvement Pasteur Carlos et les gardiens du temple, les savoirs les bien contrôlés. Pasteur Jean-Claude, une big salutation. Hein? Bah, le but, il est bientôt là, le 22 août, anniversaire à Macasse, à Paris. Déjà, dans le premier déjà confirmé. Donc, je viens juste pour célébrer le mariage. Il y a papa Jean-Claude Kalambaye ainsi que maman Déborah Kalambaye, couple mort bien. Moi de mars, toujours moi de la femme, toujours fêté anniversaire. Il y a maman Karine Mbouaki, la femme légitime de papa Frédéric. Salut. Frère Charles, le temps de la femme. Quand on dit toujours, comme le temps de la femme, tout toujours pour nous, tout ça. Il y a le temps de la femme. Autori koloba tozokende mpenza na ntango ya fin parce que basine yango deja bandi deja omonana soki obandi koya nde tobandi émission na biso soki ozwi mokanda na marche chapitre 13 na verset nango 4 soki obandi okita na se okomona lilembo nyonso oyo marche chapitre 13 verset 4 soki tokiti na se okomona lilembo nyonso oyo bibli epesi biso mpe tozobika totanga Marc chapitre 13 verset 4 tobandi totangi na nkombo ya Jésus na biso. Dis-nous, quand est-ce que cela va arriver? Comment allons-nous savoir que c'est le moment? Alors Jésus met à l'air dur. Attention, ne vous laissez pas tromper. Beaucoup de gens vont venir apprenant mon nom. Ils diront, c'est moi le Messie. Ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler de guerres proches et lointaines. N'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Un peuple se battra contre un autre peuple et un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, la terre tremblera et il y aura la famine. Cet événement sera comme les premières douleurs et de l'accouchement. Je pense que tout le temps, Marc chapitre 13, verset 4, Kino na verset 8. Donc c'est-à-dire, verset où on est pour tout le temps, il fait qui puisse déjà les symptômes, il n'y a pas de donc toujours qui me dit, déjà quand tu maintenant, qu'est-ce que tu peux dire à un pasteur, évangéliste, pour la gens qui manquent de Autori koluba, awa Jésus apesi basi, alakisi biso lolenge makambo yango ekozali. Lolenge makambo yango ekozalela alobi na biso ebele bakoya na kombo na ye, bakolobaki bango nde bazali bamisi, c'est-à-dire bango nde bazali mobikisi. Pe ebele bakoya bakoluba makambo oyo ekolakisa biso ke tokomi na ntango ya suka na kombo ya Jésus. Pe alobi eloko moko ya motu ya alobi ebele na mabota na bango entre frère na frère banda kowelela, c'est-à-dire kopotani kozala na kati makambo wana tokoloba te toya bapaya te na niveau ya vie na biso Kinshasa to na monde ya lelo. Tozomona même na kati ya bafamille, même na kati église, tozomona combien te bato baza kopotana entre bango na bango. Pe alobi mokili baregion mosusu bakobundana entre baguerre ya makasi koya baguerre oyo ekozala pembe na oyo ekozala mosika. Pe bato bakoyeba kobundana entre banation na banation. Pe ya suka yebi kolobaki batremblement de terre kosala.
et mabele koninga na pe kofuma mape komela oui nyonso wana même l'épidémie na sepele na passage opesa liboso otangaki même épidémie bamaladi banzala ezali déjà basigne ya temps de la fin oyo tokopusana alobi nani tokomi te abi ya makasi koya oui c'est-à-dire nini olobaki nani tokomi na temps de la fin te mais basigne oyo ezopusa biso bien na temps de la fin bani deya nanu tokomi te ya makasi koya mais déjà le monde entier déjà croit déjà que non ya makasi peut-être oyo olobeli eza déjà coronavirus te ya makasi eza coronavirus te parce que nani tokomi mpenza te na tokolobaki nani tokomi te na bakache malgré bapays mosusu bakoki kolobaki bapise esalami déjà mais nani tokomi te ezosenga ntango tokokóma nde bamoma wana oyo ekozalaki moto okobima na nzela okomona eloko te avosala ezosengaki kashe moko mpe ezala wana nde mpena nde tokomi atandela te oyo nzembo fana biso ayemba mokolo ya suka ntango okobima na nzela voiture ekozala te eloko ekozala te déjà maintenant les gens ntango olobi saison déjà ya bapaster oyo bakobima na kombo na ye on a vécu déjà cette saison là bapaster bangi ebele maintenant les gens qui interprètent qui prophétisent après le fait d'avoir vécu le coronavirus oh la lobaka qui est 2020 dans moi tel logo tel on a vu même des vidéos bah pasteur mais comment expliquer cette chose ouais tu veux pour le bezali tant de la fin tout le monde a dit antichrist c'est-à-dire que moto oya kobima oyo pena kolakisa biso ke tokoki kolobaki ye nde le vrai messie oyo ye wana nde moto akotelemela Christ mpe akoloba nyonso oyo etali ke lokola ya Christ lokola bato bakolande lokola Christ ye nde moto akobima bapaster babimi bien sûr mais na kati na bango na tokoki komisango comme pas antichrist c'est-à-dire moto oyo aza contre disons moto oyo aza pena contre Christ c'est-à-dire oh nyonso Christ asalaki ye pena koya po te ayeba kolakisa yango ke non oyo le vrai messie nde ye nde moto aye parce que là lokola comme il y a pas eu une apparition de l'antichrist c'est que toza na fin oui toza na fin na temps de la fin te tozopusana nde po tokoma vers temps de la fin maintenant est-ce qu'on attend où iront les autres problème ekozala oyo nakoki kosenga ezali message oyo Christ atikelaki biso ezali repente esengeli tobongola mitema bandeko na biso tobongusana penepene ya temps de la fin tokoki koloba eloko moko ezali ya motuya na temps de la fin ekozala motu oyo esengeli abika malamu na se na motu motu aussi déjà ayebi kozwa de ya pisi c'est-à-dire motu déjà aza na cache ya 666 na bana minute oyo toza nango mpenza te na bake entre bapayen na bachrétien tozobika na biso bainterna bato tozobika na biso temps de la grâce biso nyonso tozobika yango temps de la fin na ekomi te parce que moi ezobima mpona motu nyonso parce que motu nyonso azoluka azolia mais na temps de la fin oyo bakotikala to baoyo bakozala lokola bakoyamba yesu masiya mokonzi mpe mobikisi na bango bakotikala bayeba bango ke bakoyeba kosibir oyo etali makambo wana na temps de la fin na baokoka te yango wana c'est le moment ya koannonce na mokili ezali bato tobongola mitema toya na nzela ya yesu masiya. Voilà, merci. Le temps est là déjà. Répondez-vous, vos bons la mitema. N'attendez pas que c'est le moment suka, tant suka pour une personne qui va la repentir, qui va la probonner. Ça n'a pas déjà c'est le moment. Parce que l'attend ou attend le fait se repentir. Là, je profite de passer ce message à Guy Bijou de Bambongo. Guy Bijou de Bambongo. Il m'a dit que non, matériel tout ça il a changé c'est-à-dire il faut accomplir l'émission le bateau quand ça la cas au but de l'objet nyonso kosenga na losambo ndima éclosion le pour donc yango lokola tosengaki déjà pa ya Guy Bijou de Bambongo matériel déjà nous continuons notre émission avec le frère Charlie Kunga pour continuer l'émission de par rapport il y a 20 ans après dans le monde ils ont vu après ici dans l'instruction que donc bakutana te l'église ekangana comment analyser ce oui décision ezali oyo nakoki koloba ezali décision peut-être tozomona yango na bato mosusu baomona yango ezali mabe par rapport ke comment église bakoki kokangana tozosola na bato mosusu babi bato bazalaki kala babi c'est la première fois toyeba kobika yango église lelo eyeba kokangana tokoki koloba décision ya chef de l'état eza mpenza mabe te par rapport ezali
ya makambo nde ekomi mpo na kati église tokoki koya mpe tosambeli Christ mais soki toza frappé na maladi wana tokoki koloba ke lobilobi biso nde tozala affecté oyo etali na problème oyo lokola ekomi na bapays mosusu mais bosenga nde ezalaki soki balingaki kodiminue oyo etali par rapport baactivité mosusu etali spirituelle c'est-à-dire na kati ya église baactivité ya semaine mais kotikela église ata temps moko ya moke par rapport ya dimanche pour célébrer Christ parce que esika ya kokimela ezaka epai biso esika mosusu eza te malgré tokoki koloba ke basali bakisi nini ekoya tokozwa nyonso wana bavaccin eza mpenza te ekimelo ya bien ezali soki tokimi epai ya Christ esenge tobelela Christ biso mais balingaki kotia mwa oyo etali bagarde fou esenge tosalela boye tomemela boye tokende boye mpo toyeba kozala affecté na yango te ntango tosangani eleki kozala eloko moko ya malamu mpenza. Voilà, faut ça pour te prouver que la chaîne chrétienne pour le monde après et là je profite de saluer le couple pastoral là je vois papa Emma ici que maman prophétesse là donc papa aussi de dire des gros bisous au prophète Ézéchiel Mboukou, l'homme de la repentance à Kata Paris, l'homme de la repentance à éviter père Charlie tout le monde va pasteur Paul va dans la chaîne c'est belé hier à dimanche parce que on est direct on a une liste à payer la frère là on tourne la direct nous on a beaucoup plus d'informations bon aussi pour na baki oyo ça na possible merci na pesi basala nzambe nyonso bote oyo bayebaki kosala essentiel message ya tata nzambe ekomela bakristo nyonso na bandako na niveau ya bachaîne topesi bango merci mpona organisation bongo question ezali mpona bandeko oyo baza na bachaîne te baza mpe na bamoyen moko te peut-être baréseau sociaux eza te comment bakoki kosala bapekisi te bapekisi église peut-être masanga mpona bato ebele mais bapekisi te kovisite oyo etali basala bana nzambe pa basala nzambe oyo baza na bamoyen wana te parce que ezalika bamoyen kozala na chaîne ezalika bamoyen kozala na bamoyen moko bokokomela bazwa bamessage na nzela na chaîne eza oyo ezali moyen oyo église eza nango to organisation ya malamu baza nango mais baoyo baza nano na moyen te tokoki kosala bavisite à domicile et puis bamembre na biso comme exemple ndeti biso tozosala effort ya kokoma meme ba-sms na bandeko baza toza na banimero na bango okomi sms otindeli ye message ya méditation mpe na nzela na yango otekeke sujet de prière oyo mwana nzambe nyonso azocomprendre ke donc tellement que toza corps de Christ keke so tokoki kozala me tozaka esika moko oui so totala église toza na deux sortes église toza na église oyo etali local toza na église universelle bongo so tolobi bandeko bazala na États-Unis toyeba kovivre bango ezaka na bamoyen batelefone lelo ekoma sms otindi méditation na yo passage mondimi ayebi komédite mpe otie basujet na yo mondimi asambeli eza malamu mpe soit kokoma na bandako ya bandimi na banga na sepeli yango parce que epesi biso travail kolakisa biso ke na évangéliste so tozali mosala na biso biya tolanda bandimi kino na bandako tosambela na bango ensemble tomédite ensemble bongo ekozala eloko moko ya malamu mpo toyeba kodimini te oyo ezali moto toza na moko. Voilà, mes big salutations au chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vous salue par rapport à votre décision. La décision aussi a un peu affecté le pasteur de l'Ouvre. Prendre un peu ce type de phrase. Le pasteur Zoté à la télévision a connu comment prendre un peu ça. Donc un peu c'est ça, réseau mobile na biso awa eza ba compte moko tosala na réseau mobile pour que on mette un peu ça ba transfert de monnaie donc un peu ça type cash donc on va passer aussi pas faire passer le message et sans demander. Merci so na ko bâtiment moté kit monte ko kozala ça eloko to bengaka kit peut passer na kit tout simplement to ko ba kit ni ko adoration. Or, il n'y a pas d'adoration, mais ça, des adorations. Oui, offrande des adorations. Tellement que ça, bon, ils ont déjà quitté au Bakasali, et c'est lié offrande des adorations. Offrande, nous,
tozala bofrande eza basorte ofrande eza ebele surtout biso bato eza na niveau ya Kinshasa na mboka na biso Congo toza na bofrande eza ebele biso bamboka mikili bamboka mosusu babiloko wana eza te na biso toza na bofrande projet eza soit bazalaki na projet moko boye projet moko ezalaki napesa exemple neti place oyo ngai nazali toza na projet tozosala projet moko toza na yango mpe toyeba kozala makope de projet oyo toza na capacité kosalela biso nyonso kozwa na bacontraint na biso to kozwa oyo etali espace ya paroisse na biso projet wana ekoki kokufa te par rapport ke makambo ekomi ntango topase message kokomela bandimio na bandako bandimio basali par exemple culte familiale na bango na niveau na bango basali culte mpe batie bofrane na bango bofrane normalement ve koma na église mpona kokende mpe kosala oyo etali baprojet oyo ezali église na bapense ezaka ya mabe ezaka bato balobi ofrande ekende mpo wani ezaka mpona basala nzambe balia non ezaka mpona basala nzambe balia te mais baprojet ezali na kati église bao baza na projet ya kotona normalement te makambo ya chef de l'état to makambo tobiki ya virus to makambo tobiki ya pandémie oyo ekoki koempêche te projet kufa na bake un mois ebele or ke offrande na yo ya ngai na yo ekopermettre projet toza ngo église toyeba ok voilà deux autres poursuivre notre émission avec mémoire vraiment na kati ya mokili donc tosali un peu retour sur le sujet ya temps de la fin on éviter contexte merci ani natanga sur passage moko oyo ekosala biso mpena ke toyeba tokomi na ntango ya suka to ntango tokóma na ntango ya suka tozotanga mokanda na Matthieu chapitre 25 na verset nango 31 Matthieu chapitre 25 verset 31 natangi babi na biso quand le fils de l'homme viendra dans sa gloire quand le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges il s'assoira sur son siège de roi tout-puissant. On rassemblera tous les peuples devant lui et il se préparera les gens les uns des autres comme les bergers se passèrent les moutons des chèvres. Na banatangi na mokanda na Matthieu chapitre 25 na verset nango 31 à 32. Tango mwana moto akoya autant toloba tango asuka tango Christ akoya babi na biso akoya na kembo na ye pe akoya elongo na ba ange nyonso pe babi na biso akoye bakovandisa bato nyonso pene na ye parce que ene moto azali mokonzi po azali na nguya nyonso pe balobi akoye bakorassembler peuple nyonso pe koyeba kokabola ba oya ye na ba oba mosusu c'est-à-dire na temps de la fin nde yangwana na bakina to comme la temps de la fin te tozo kenene vers temps de la fin mais tango ya suka ye moko akoya ye moko te akoya na ba ange na ye pe tango akoyeba koya na kembo na ye parce que ça le Dieu tout puissant donc quand on voit ça quand on voit la venir na ye to comme na tango ya suka wana nde to comme na tango ya suka tozo na ba ye moko akoya bongo akoyeba ko séparer ba oya ye na ba oya ye te lokola berger ndenge ayeba ko séparer oyo etali ba biboli na ye mais nde tofivaka boye nde biso moko toyeba ngai na boye nayebi no ngai naza malamu mastadi aza mabe jérémie aza mabe jean dede mwanza aza mabe donc biso na biso déjà bato technique toyebani bino na bino mpe basali na nzambe oyoba na ezaki no mosali na nzambe oyo osali na nzambe ndenge mosolo osali na nzambe ndenge mosolo oui eyebani eyebana te ko toyebi yango mpona nini eloko ekolakisa biso ke basala nzambe oyo baza na mabe oyo baza na malamu ezali eza badoctrine or tona badoctrine chrétienne badoctrine nde motu eyebi kolakisa biso te baoyo baosala malamu baoyo baosala mabe à partir ya badoctrine chrétien oyo eza na mokanda ya biblia oyo biblia elakisi biso yango nde motu ekoprouve biso ke non paster songolo pakala aza dans le bon oza bongo oyebi no mpe keno nde na vivaka boye paster intel ye mpena otoma mabible longola non tokoloba ke toyebi basala nzambe na bake sava nayebi basala nzambe oyo baza dans le bon nayebi mpe basala nzambe oyo baza dans le faux bapaster célèbre donc on va célébrer la pasteur au bazar beaucoup quoi c'est ni au début
naloba eza ele au moins eza malamu mingi question tuni nabaki passer na kokuba dans les bons naloba oyo baza dans les bons te ebote obwaka bato mosusu mpe totikala nalobake yango tolobi te omeka mpe kooriente bandeko oyo bazakena paster tel aza dans les bons baza ebele bazali par exemple okosenga misato nakobanda yango aza na révéra lokebi lakanda aza chef de district ya cbc mobimba na niveau ya région Kinshasa bongo naza na docteur na nga moko ya malamu oyo aza mpe kaka na kati ya cbc msoko tunanga mpo kaka na cbc te nakokota mpe na mosusu na kati ya toza na docteur Kupenza Emmanuel oyo ye mpe aza dans le bon par rapport ya badoctrine ndenge azokobika na yango bongo so nakobima mpe libanda naza na bapaster na nga lokwa paster Kalai oyo azokamba église maka na ye numéro 1 normalement parmi badoctrine ndenge bazobika na badoctrine chrétien baza dans le bon je pense que na répondre na question nga mpe nabakisi paster Carlos et le gardien du temple le savoir le bien contrôlé il est dans le bon et j'affirme pourquoi pas aussi à maman Jeanne Anne Kalambai nous a poussé par le Saint-Esprit de citer là où elle est dans les bons terres non oyo baza dans les bons te yo moko oza mopaya te na mboka na biso non senti nous a poussé par le Saint-Esprit neti kaka ocité bango te tokoki kosite te parce que yo moko oza na niveau ya Kinshasa mboka oyo Congo makambo eza ebele bapri eza ebele mosusu toboyi kaka nde tosisaka émission kaka boyeba tobimi te tokangami awa bato babule bakangami mpona pandémie oyo eya ya corona mais bato ako rien or ke batie déjà bato mosusu toza baproblème te lokola évangéliste oyo azali azotambola mokili mobimba papa na biso Roger Baka toboyi te tokola na baproblème ouais, notre évangéliste Roger Baka que je salue, malgré baton, rendez-vous, Gaël, toko sala émission, na fundo pa maman Anna benga, toko sala nazo fundo siko na public, non? Frère Roger Baka, tu donnes ba promesse, ba na nzambe, ba abonné à tout na sepi bazo c'est là yo tu donnes ba promesse. Tout ça toujours quand la saison de biso, tu ebi que Dieu existe. Oui, ba dit tout est possible, c'est et Dieu est surtout. Ndenge na projet de non corona oyo osenga oyo bakisi basinois basala po tout ça est-ce que avec la prière on peut se combattre cette pandémie oui na baprière ezali eza eloko ya suka arme ya suka mpe arme moko eza makasi koleka nyonso koleka meme babombe oyo bato bakoki kosala mpo bayeba koparalyse bamboka mosusu na baprière eleki yango prière ekotaka esika oyo meme babombe ekoti te prière ekomaka esika oyo meme bato babiki non na makoki boto koki kokoma te prière eza makoki ya koopere te kokoma nabaka esenge na biso d'abord toluka le Dieu de tout puissant yene moto asala mokili yene moto ayebi place mopepe utaka place mopepe kina olala pandémie yango eya na mopepe ya na nini yene moto aza makoki wana omona ntango natali na kati ya biblia naomona na kati ya moma ya tempête apaisée naomona badisciple na kati ya mai mbonge ezobeta kolo ya mokili alali bango babi non basali nyonso bakoki kosala soki mpe bandeki kopepe bapepi mai babi non babi te tolamisaka mokolo mokili ntango balamisa Christ ye moko atalika mopepe yango ndenge ezobeta abi non abika na mai ezwa kimia na mopepe baekotosa non nzambe aza na makoki aza na maliloba suka mpona likambo ekomi biso soki toluki ye na motema na biso mobimba toyebaki tozwa solution directement na bapriere eza na makoki ya kosilisa yango esika oyo maladie eza kodevie oyo etali traitement médical na nzela na priere nzambe aza makoki ya kosilisa na baeloko eleki nzambe na makasi ate taka babengi Dieu de tout-puissant. Il est le Dieu de tout-puissant, il est aussi de tout pouvoir, pourquoi pas que tout croire seulement à sa dernière mot, sa dernière parole plutôt, donc ce qui a vécu et qui l'a petit. Là je profite de saluer Sarah Deli de mon pas, Sarah Deli de mon pas, Sarah Deli de mon pas, na yo pe. Maman Rebecca Kalambai, la situation na yo, Pasteur Boaki, pardon, Pasteur Gambé, la puissance de préparation, c'est beaucoup la traitement. Donc voilà un peu. Bakana nyonso eza bato osukilaka to na sisi aussi bato nyonso osukilaka ankalama spirituellement moralement aussi que physiquement financièrement aussi pourquoi pas de dire
En tout cas, merci na bino pour wana. Mais ça dit mon pour mona ka ochaka moi linzaka ti kolo oyo kana ti ubi mona circulation bendeni. Pour mona na tesa ali. Dans la bénédiction pour sur notre ici pour voir. Donc on parle toujours de Jésus. Parlons de Jésus. Bah bientôt toujours lancer les rubriques mon qu'on a quatre lancer juste pour édifier dans la Zambie les gens parlons de Jésus. Donc la politique, polémique, unité, parlons de Jésus. Donc ça je montre toujours dans ces calamités là si peut-être que on a frère Charlie pour sentir pena babi mo ça nzamba mokaza la terre o ngana sala ka kona sala kombo na telemisa ba koka na monisa ba aveugle avec la bota ma monate au monisier au donner au couleur le but rouge ndo bi ko monisa e tika ba tika tant de la fin mona ba oyo ba osena ndomi na solo na ba oyo ba osena ndomi na solo déjà kolandisama c'est pas pour flatter mais kolandisama expression linguistique ya de la société comprendre que c'est quelqu'un qui a quelque chose de Dieu malgré il n'a pas le pouvoir là à l'instant mais s'il faut dire agir dans minute où est pas naïe il est capable de faire l'autre moment en fait moi dit le dit bah vidéo na ya azo profiter en 2020 na max va mourir ko bêta. Mais après la prophète sur la Bible que nous tanga comme le coronavirus est-ce que comme le coronavirus vous voyez pas qu'il y a surtout qu'il y a un dictionnaire tout le corona au moins plus absolu que nous mais nous ça va nous dire pour que nous de prophétiser ça que 2020 coronavirus c'est quoi la coronavirus oyo basela ka soki quand le commis va profiter la semaine pour oui to ko koloba place na ngana bongisa suma mukie place ya mokino tuna inga toyeba ko baza dans le bon o baza te on a koyi koloba ezali d'abord toyeba bato misato o bayebaka bomo moto ya liboso ayebi motu malamu eza nzambe ya mibale eza kaka satane oyo tonegligeaka tobenga moseke aza na maseke aza na mokila aza mwindu aza nini non satane ayebi nga na yo ayebi non oyo aza mosala nzambe asolo oyo aza mosala nzambe asolo te ya plus troisième catégorie ya bato eza yo mo mosala nzambe yo moko miyebiki te nga pena sila na tingama te nga pena naza dalego oyo nakoki koloba na basala nzambe prophétie to koprophétiser mpona likambo oyo side esalami yo lobi side jo loba yango eza problème te soki eza ya solo eza problème te eza mpona yo te moto tombwana ezaka mpona nde kombo ezwa lokumu parce que bikamwa ebonga na yesu wana nabotami te omona kobotama na ye bikamwa kokola ne bikamwa kokufa ne bikamwa koseka ne bikamwa tia mata bikamwa tia kozonga ezaka bikamwa c'est-à-dire que soko sa eloko moko boye olobi eza te poko mona etombwama etangama na mokili mobima non tika nde kombo yesu nde etombwama parce que eza mpona yesu bongo baoyo baprofitaka na likambo esalami aloba te na lingi kaka ke bato bayebi koloba ndeko oza na mbano na yo eza na biblia na mokandaka na Matthieu 25 na verset na yango 40 so totangi yango Christ azoloba awa bato ebele bakoya nga nasalaki miracle nabikisaki bato nasalaki boye mais aorépondre bango natikalaki koyeba yo te ok ntango omona eza réponse moko bato ebele bayebi oke mosala nzambe omona peut-être bato mosusu bakokamba masi koma continue mais mono nga na kami mais yo mosala nzambe mono yo kami yo continue la te parce que mosusu lokuti lekaki à partir ba message po ezalaki yango mpe tozokebisa bato boyeba koprophétiser na église mais eza nango message te yo lingi ka bato bayeba yo pozwa kombo obandiki yes nga nalobi boye oyo eza basentiment na yo or eza na litoma nango ezali moko na suka okose retrouver esika oyo Christ ntango akokabola bato bakoyungola biso soki oza bien te makambo osali yebango okose retrouver na affaire ya Hermas, c'est le moment de te repentir. Jean David Mwanza, c'est le moment de te repentir. Jérémie, hey, moment yango. Pourquoi pas aussi de dire à Bénédicte Loyanga Kinzi, pourquoi pas aussi à son jumeau Ben Loyanga, Babi, moment yango ya Abigail et Nathalie, la plus célèbre. C'est le moment de ça. Mais je ne sais pas, frère Charlie, si vous pouvez parler, moi je condamne déjà les pasteurs Polo.
Et à ce que moi je sache, dans la Bible, biso ba païen, et Bible mon Bible balbi, la Bible le ce qui est révélé est condamné. Et tant que soit qui dit ba pasteur ou ba soit ka vision que non coronavirus c'est vrai. Merci. Et ça place en rogoloba, et ça na makambo susu. Inaloba ata to sambeli to sali nyonso so nzamba ngo frapper mokili a frapper ata biso to bondeli to sambela so nzamba li ateya mokili eteyama même na nzela na ti nzamba osala. Mais ce nzamba ngate mokili est-ce que Europe sa vision n'a pas pasteur son oui Europe nzamba Europe ça webi ils en a Biblia na Exode Moïse akena ngomba akeo sambela tant akeo sambela Israël batikali hein ba moni ke Moïse a umeli 40 jours Moïse banda kenda babi non muto banda kenda to yebite parce que Moïse azaki conducteur wa ndo tamusa bango kino na terre promise o bango ba Israël mo baki ça absence ya Moïse banda ko ba nini comment berja zati ba moni Moïse a umeli baki pa ya Aaron babi Aaron to moni Moïse akei Moïse azomona na terre to sala o etali nzambe na biso po to kanisa katangu nyoso ke nzambo abimisi biso wapi na kati Egypte babi ko sala vodor. Donc basali vodor bakomi kokumba melango nzamba révélant déjà Moïse parce que nzamba ane ko soana Moïse par rapport ebisi Moïse kende parce que libota na nga basali babungi donc Moïse azongi akuti basali vodor bakomi kokumba melango lokola comme idolâtrie na moko ya 10 commandements nzamba apekisaki yebango Moïse anga komiana eloko liboso Moïse asala ayeba kopanza oitaki vodor tango apandi yango epesaki même nzambe kanda bon nzambe alobi aoboma Israël akoboma bango nyonso Moïse akende epa nzambe asambeli epa nzambe abi na nzambe soko bomi libota o mobima bongo bamboko toleki même en Égypte touti koleka baloba ah nzambe abimisaki bango na Égypte bakoma na bango na désert nde mpona boma bango oui ezalaki o Moïse asambelaki epa na nzambe ayeba kolibisa ete libota ya Israël. Bien sûr, Nzamba ayokaki Moïse, mais ezalaki na temps oyo Nzamba ayebaki koboma pepe Israël. Pona nini abomaki bato basalaki yango pe kotika génération oyo bayebaki kosala yango te po bayeba komona ke bato bakokota kana bakota terre promise bazala bato oyo batombaki na likambo wana te. Elingi olobaki Israël bayeba koboma entre bango na bango na makambo bayebaki kosala oyo ya mabe. Soki Nzamba alingi kofrape mokili po ateya bato bakomprendre ke non tozokoma penepene ya ntango ya suka Nzamba osala yango ata biso tobelemi tofukami tosambeli eza décision dans le moulin ça yango tokotola bapasteur oyo bamonaki yango eloko ya malamu ezali ntango bamonaki yango soki bayebaki déjà koavertir peuple de Dieu la wana nde wana ça va mais soki basali yango peut-être koannonceka po oyo kumu ayimata wana bongo bien sûr mais na badécision ya Nzambe ye moko parce que babengi ye souverain moko batribu ya Nzambe aza souverain c'est-à-dire asalaka makambo na lolenge ya lelo Nzambe akozwa moto ya liboma kaka moto ya liboma apesi solution na pandémie ekoti Nzambe akozwa moto moko ya moke kana likambo ekoti mpe boye Nzambe asali yango elingi kolobaki Nzambe aza souverain soki azokani likambo na kosala mais alakisaka basala Nzambe mpona koaverti oyo etali peuple de Dieu mpe mokili oyo etali mobimba bato baya Nzambe alakisaki Noe ke tala mokili etamboli na mabe sala arche Noe abombaki yango te Noe ateyi bato bobongola mitema boya bokota ntango libota mokili bokoyoka Nzambe asali Nzambe afrape aboma mokili. Voilà, mon peuple périt par manque de connaissances. Mais ceux qui nous ont aussi connaissance, mon corps, nous sommes en train de partager la côté de Dieu qui nous sommes en train de souffrir de la faute équipe à la scène. Nous sommes tout qui craignent les vidéos de mon peuple périt par manque de connaissances. Non, ceux qui mosala Nzambe aussi message au Italie pour na bana Nzambe to pour Italie mokili mosala Nzambe ko koboma. Ceux qui obombi yango yebango le mutu vous allez frapper makasi na obetali solo moko ezaki na prophète moko prophète wana ayeba ko perdre des enfants na lolenge ni tellement ye mo aza prophète pa na ye alingaki ba message ko melaka ye mosala Nzambe moko aye oyebisa ye ayebisa papa Nzambe alakisi na ndako no kufisa ye kufisa ya bana mwana moko akufa mosala Nzambe Nzambe alakisa yo alakisa ngai te normalement mwana moko aye ya mibale même ma mosala Nzambe moso aya yebisi tala mosala Nzambe na ndako na yo kufa ezali mwana mokie na moni ebima mwana mokie no mosala Nzambe aboya non Nzambe alakisa kaka yo alakisa ngai te nga mo prophète nga mona ozo pona bato Nzambe alakisi kaka yo oui mwana mibale pa kufa atayima tikala na mwana moko
tant troisième message est mosala nzambe asani aluka o etali tata nzambe alubi non nzambe alongola kufa wana eli kolobake soki nzambe alakisi yo message o etali mpona libota to libota moko boye to mpona mokili mobima loba yango loba yango so toke même na biblia Esaïe nzambe alakisi message mpona roi Ezekias abombaki yango te akendaki directement epai ya roi ayebisi eke nzambe akoboma yo salani sala testament kabola bobozwi na yo directement ntango nzambe ntango prophète akomi alobi ne bongo ntango Esaïe abimi nanu na cour royale te na baroi atikali Ezekias atikali ake osambela nzambe ayebisi kaka Esaïe oyo apesaki message abi keyebisa roi keyebisi eke naseni nalimbisi ye mpe nabakisi ye 15 ans depuis olingi koloba ke mosala nzambe oza na droit partout nzambe akotina yo kende soki apesa message kende kokwea na conséquence oyo te ndeko na biso na kati ya biblia ya prophète oyo akwea nango lokola ndeko Jonas oyo banzambe atindi na Ninive yebi kokende na mboka mosusu kokende na mboka mosusu kuna akwei na libomo akwei na babwaki ye na mibale pa embisa meni eza mpe ndenge moko baconséquence ekoya yo moto oboyi koannonce message oyo nzambe apesi. Voilà. J'espère que vous avez compris. Vous avez vraiment compris pour vous la nuit. C'est vraiment Naboké Bignoso. On a vu que pour ce moment ici, vous êtes enfermés dans des maisons, des chambres, mon père. Mais il y a aussi des émissions différentes. Il y a aussi des émissions de divertissement. Il y a aussi des émissions de TV. Voilà, pour nous, c'est une émission qui est édifiée et une émission édifiante qu'on a pu édifier pour aller dans cette situation où tout s'est passé. Il y a d'autres personnes qui se posent des questions, 1080 000 questions. Est-ce que tu es dans la situation où est-ce que tu es aussi là, de combien de temps de la fin? Voilà, vous venez d'écouter le Charlie, il a dit que tu n'es pas encore nous approchons vers les temps de fin. Alors, ce qui est à retenir, c'était que nous approchons vers le temps de la fin. Frère Charlie, j'espère que tu es venu dans ce temps de la fin, parce qu'il a eu quelqu'un à l'année à Gaël. Non, le but est non, mon ami, vous maman Anna Gaël. Comment frère Wana? Parce que le bien. Ceux qui s'y sont allés, maman Nzambe, Luka Kaye, elle dit que maman Anna déjà. Eh, Pasteur Nzao. Vous m'avez dit que mes missions, bimi c'est le adversaire. Ce que tu as dit, vous en avez mon Pasteur Nzao. Bimi c'est le adversaire. Mais bientôt là, nous allons vous recevoir vous deux dans le plateau. C'est pour nous faire même parole de Dieu dans notre émission Parlons Jésus. Réalité message sur notre professeur message ya suka ya commission. Message ya suka ekokoloba na koloba pardon ezali message oyo tokoki koretenir ezali alingi mwa moke napesa mpona basituation tokomi na yango ya pandémie oyo toza na yango eloko ya liboso oyo bana nzambe esengeli na biso toyeba kocomprendre esengeli na biso nazopesa 4 points oyo tokoki koretenir mpenza na émission na biso par rapport ya pandémie oyo toza na yango ya coronavirus. Ya liboso esengeli na biso considérer ces moments de détresse mondiale comme opportunité pour plus s'approcher de Dieu en créant une intimité avec lui. Après Bandela, considérer ces moments de détresse mondiale comme opportunité pour plus s'approcher de Dieu en créant une intimité avec lui. Et c'est na biso to comprendre, to considérer moment où il y a pas to zoyango lokola opportunité oyo ezosani ezopoussa biso pene ya kokangama na tata nzambe to kangama na ye oyo ayebi komema biso to akomema biso esika oyo azali akolongola biso na mokili oyo ya pasi akolongola biso na mokili oyo etoni bantube esengeli na biso to comprendre ke moment oyo ya pasi ezali moment oyo eza kocréer oyo etali eza opportunité oyo epesameli biso toyeba kokolisa oyo etali intimité na biso na tata nzambe mpe ya mibale message tokoki koretenir ya mibale nakoki koloba ezali considérer Dieu comme un secours sur et une retraite. Considérer Dieu comme considérer Dieu comme un secours sûr et une retraite. Yeba koyeba nzambe, considérer nzambe, yeba ye na momoi na yo mobimba, nzambe azali ekimelo pe ayebi kozala yende mutazali retraite ya suka likola bomo na biso. Ata bakangi biso na ndako, yeba yango Yesu batika ke na ndako te. Yesu batika ke na église te.
Yesu batika ki na marché te, Yesu batika ki na musala te na bureau te, mais Yesu batambola ki bisika nyonso. Considérer le kola yende mutazali secours ya suka sur likolo ya bomoi na biso. Pe troisième des choses na koyi koloba o esengela to ba ko retenir ezali ne pas perdre espoir même si tu as vu les morts, tu ne seras pas atteint. Yeba yango ko perdre espoir te atomoni lelo batu bakufi. O na ndako wana batu bakufi na corona. O na ndako wana batu bakufi na pandémie wana ekama wana ekomi. Yeba yango ko perdre espoir te. Yo okoza okangama na yango te. Même de koza na poto ekangi batu mususu batu bakufi na yango atozomona bibembe. Mais yeba yango ko yo okufa te. Yo ekango te parce que yo za na Christ ondima kolia nzoto ne pe komela makila na ye yeba yango na nzoto na yo ozana antivirus e ekota te eloko wana na lobi yango na bandeko baza na poto boyeba ko comprendre yango pe bandeko baolanda biso na mokili mobimba pe eloko ya suka na lobi na biso c'est fortifier et prendre courage car Dieu sera au contrôle. C'est fortifier et prendre courage car Dieu sera au contrôle. Zala na bakasi Nzambe na Biblia azoloba aloba na basale ebele ya Nzambe aloba naza na bino prends courage biso pe sengena biso toyeba kozala na courage teba ke Nzambe nde mutasi contrôle ya nyonso so Nzambe aza contrôler nyonso yeba yango akolinga te mabe kota na ndako na ye alinga te mabe kota na moto ya ndima kosala kozwa chaîne o ayeba kotia yango mpona makambo ya Nzambe ekotikala kokota te parce que Nzambe akocontrôler nyonso ya vie na ye yango wana oyo mwa moke na koki koloba epai ya bato nyonso bazolanda biso na mokili mobimba. Voilà, Sali, le numéro de contact na bato oyo bakoki kocontacter yo po message apprécié c'est vraiment très fort, très fort. Je mais surtout oyo le dit que non mais j'espère pas moi ici il y a eu des morts donc tu es accepté amoureux donc nous de la nuit biso crois que parmi les morts toi tu n'es pas dans la liste. Pas et tu n'es plus donc au kozalaka même pas na kati ya liste wana donc je pense même pas ouais kufi c'est public et pas toi mon numéro de contact s'il y a quelques gens à saluer et ici c'est permis hein c'est permis mon numéro de contact beaucoup plus et surtout numéro de contact pour la bateau. Merci numéro na mes amis please 89 95 plus 243 85 95 88 01 plus 243 89 85 95 88 01 puis nakoki kopesa badédicace ya liboso napesi epai ya papa na nga azokamba wana église révérend Roger Kebila Kanda bambote ebele ici kozali chef de district tikati Nzambe apambola yo na mosala malamu na encadrement malamu mpe napesi su bambote ebele epai ya mon père spirituel Caron Saleka na mosala oyo ozosala mpona mwana na yo lelo soki tokomi boye ezali grâce ya baformation oyo opesa mwana na yo mpe badédicace mosusu napesi na bato nyonso bayambi biso na cameraman nanga namoni lokola aza wana cameraman azopelanga biso Herman Stadi mpe ndeko nanga Jérémi Lembo mpe na ye moko papa napesi osu mbote ebele mpe napesi mbote na mokolo chaîne oyo kopesa mama Anne Kalambai kopesa biso mpe na nzela toya kolobela oyo etali maloba ya tata Nzambe tika te Nzambe apambola yo lolenge bato bakozala édifier bato bakoyeba kozala changer yo mpe makambo no ezala changer likolo na vie na yo mpe mbote ebele na mama na ngai Mafila Grâce mpe na libota mobimba Amukunga bambote ebele mpe napesi mbote na Dalida Wayayaku mpe mbote ebele epai ya bato nyonso baza kolanda biso partout tokomenge tosala suivi ya kombo wana Dalida tosala suivi Dalida suivi na kombo na ye aza ndeko oyo partage minima. Merci, voilà, ça n'est fini avec nous, tout commence bien, tout termine aussi bien. Nassir, vous avez qu'on a pour Rolanda Bisso, dans Bouquet Mignoso. Pourquoi pas aussi de saluer mon équipe technique, en tout cas, qui on a vraiment passionné Bisso. Là, je vois Herman Stadi, Jérémy Ndembo, Jean Mwanza. Pourquoi pas aussi on était assisté par bébé Abigail Neftali, la fille de son papa. Et là aussi, derrière, je vois Tantine de la Tantine, la tata de Abigail Neftali. Pourquoi pas aussi de saluer mes bases et mes amis.
pays où il y a ce qu'on a de loin, de près, de distance. Donc, si tu as mis sur le près, là je vois Gala, Doxador, 11 tickets. Le 8 mois de mars, c'est toujours moins. Il y a la France, mais il était grâce à l'Iparnacchio. Et ici, je vois même les gens pour voir qui est Maman Chérie, Maman Charlotte, Chantal Idoula, Marie Foumi, Sidou, Pierrette Mambou, Jorgen Ridrich, Doxa, Lysine, Émeraude. Vous êtes vraiment nombreux à vous saluer. Pourquoi pas aussi d'aller si vite de saluer Maman Anne Kalamaye, Pasteur Carlos Kalamaye, vous devez savoir les contrôler. Maman Déborah Kalamaye, la femme épouse de Papa J.C. Kalamaye, sœur de Inimon. Vous êtes tellement nombreux dans le pays. Donc restez toujours branchés connectés.